www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu kotika kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele. Bonne papa. Bonne slide. Papa, le loto yena ya na lingala matanga ya Kinshasa. Bakomi koya na mpasi ya badeko de fleurs na matanga. Donc besoin na posa pour expliquer biso eza vraiment niveau de comprendre na matanga na biso ya Kinshasa eza nini vraiment papa. Il y a que ça là, là c'est ma chambre de fleurs. Là mon amour en dété. Et là moi 1 plus kilo mon famille. Va te payer bazala par exemple batika na matanga, bazozi la mon jour. Des moi goza na famille. Mon la famille peut nous convoiter. On va dépenser déjà trop, basali trop. Donc on va vendre batikali pour na komekisa bango, to sali na bango geste mo boyi tant balandi bino na place ya matanga. On a moins 1 plus kilo moins quelque chose. Bon, par rapport à la fleur na biso, on a dit que ça a pas mal. Mais plus mini en mort na biso et comment bah cimetière na biso, batika sur genre de fleurs artificielles et comment va naturel. Là si on a dit que artificiel on a dit que ça manque. Quand nous avons on a attend pour apporter 1 plus dans ma famille, tant on a dit que la bango moi partir joindre et aider bango. Na sima ya matanga tobe na matanga. Oyo papa tomoni bandeko na biso bakomi koya na matanga na bandenge moko. Faut avant ya matanga il faut kotela ngona nusando asombela mba asala mo batapage mo na matanga toyebi te saka mpona bandeko na biso baza na bapoto bazelaka bango basalela bango bongo komo. Donc twana posa pe oyebisa biso pourquoi bakomi kolata bilamba ya sika na bamatanga baza korespecte susu bakor ya bandeko na biso te. Pourquoi? Elo nga lobaka mingi makasi namona yango mingi kaka na capitale soki totali neti na province na biso ya Lubumbashi bamatanga pene elalaka te ezalaka neti bamisilima to baterrain de jeu bamatanga elalaka te to ya biso solo ekoma po bayeba binoki toza na matanga po komilakisa pena kostafe kosomba babiloko ya danger bacercueil ya kanda to nini bamabulu surtout neti na cimetière na biso ya nécropole libulu ya suka si je ne me trompe pas ekozala ba 1850 je pense si je ne me trompe pas ba 1850 c'est déjà trop 1850 c'est déjà trop. Oui c'est trop mais bango bakomi kotrouva ngo normal. Je sais pas par rapport à pays qui ont marché donc on va bosser mais il faut tolobela ngo vraiment mapingi po bandeko na biso baza na mboka libanda bakomi so bayebisi bango likambo matango mpona motu pa koki okufa mpona problème fo aluka bunda atinda mwa mbongo ebele mpona bamatanga na biso mais entre temps biso moko nde tozoluka bacharge vraiment na bamatanga na biso yango po tolingi kosala babiloko moko ya tapage sikoyo tolingi toyeba pourquoi lisusu bandeko na biso ya basi elatenda bango eza mabe makasi na matanga. Oui bazokendela bazando mais pourquoi bakomi kolata mabe bazala koluka mabala to nini lelo nga loba badepele bayeba surtout na matanga ekoma koboya matanga ekoma kosenga par exemple comment je peux dire kosala par exemple habillement moko boye to maputa bosoli botongisi uniforme je pense badebele koma noir na matanga to olatela mamo ya move bino to olatela move wana eza babilo ya mindele so otali même na bato ya kisi bato ya science bazalaka na bacouleur na bango balataka bango
mpona nga na mona yango ezala bacouleur non diabolique soki otali na noir oyo biso moto olataka matanga ozwi bacouleur yango ezala elele toyeba signification yango te tilelo pourquoi tolataka bongo. Merci papa. Tolandi qu'on a biso nde a expliqué biso mpona sur matanga nakosala juste un peu conclusion na oyo ya lobi nakosangisa nyonso mpo nayanolela bino baoyo bobandi kolanda biso na retard sur le matanga ya Kinshasa tolobele lundei de Kinshasa oyo tolomona mboka na tangi ya mboka na biso matanga ya Kinshasa pourquoi bandeko na biso bakomi kolata mabe pourquoi na bamatanga na biso bakomi koya na ba dépôt de jus à la place des dépôts de fleurs na bamatanga na biso maintenant tozo comprendre yango te maintenant bayuti ko expliquer biso yango ezali idée moko ya bien mpona kosunga famille nde tokendaka na cimetière mpona kotika nde molimo ya ndeko na biso daka biso na bajus wana na kopartage na baoyo bayaki kovandisa biso na matanga mpe kosunga mwa famille bateka yango ede bango ata na quelque chose na oyo badepensaki tolobele lisusu mpona makambo elateli ya bandeko na biso ya basi na bamatanga ya Kinshasa bazolata vraiment mabe temi ya mabe na bamatanga toyebi te soki bazoya koluka bamabala nini mais balobi eza mpona bina bango viprive na bango nde balataka bongo wana etali biso te mais tolobeteli yango se nde bandeko na biso bachange elateli eza malamu te avant olata tala na ndeko oyo akufi oyeba eloko nini oyeba kolata na matanga mpozala présentable na miso ya bato mbote ndeko na biso kombo nani papa sujet na biso ya lelo eza elateli ya bandeko na biso ya basi na mibali oyo bazolata vraiment mabe na bamatanga na biso ya Kinshasa okoki koexplike biso bazoya vraiment koluka nini na matanga na biso bazoya koluka mabala to eza kaka balakisa biso elamba ou bien balakisa moto akufi nde bilamba okoki koyebisa biso eza vraiment nini bandeko na biso basi bazolata mwa mabe vraiment bango bakomisi matanga sekomisi mwa feti moko bazoya koata mabe bajipa mikuse mipende libanda baya matanga sukasuka matanga sisi bakina baba komela masanga donc oyo eza ma kitoko maki siko mpona baprojet na bango nde bazoya koluka mibali ya poto vraiment yo lobe omoni yango ndenge nini na kini mibali baza te to nini bon babongo moso nde balingi mibali ya mbongo balingi mibali abenga boma telefone mwa whatsapp c'est que moi iPhone ça oui moi iPhone 5 balingi moi iPhone 5 iPhone 4 donc babiso mibali kini donc talaka balingi su biso te donc baomenga mibali kaka poto mobali azalaka poto bosalema gaz na famille na bango donc babiso na kini lokwa toata bacoupe bapoche tobuka tozanga bambongo yango wana balika mibali ya poto baata baveste bataka baserie balika bambongo na biso. Merci papa ndenge olobeleli biso na micro ya www.potonapoto.com tokomi déjà na suka vraiment mpona kosilisa tozotuna ndeko na biso susu question moko ya suka mpo aexplike biso yango mwa malamu ndeko na biso sikoyo nakoki kotuna yo motuna moko d'accord pas de problème papa yo sikoyo olobeleli bandeko na biso elateleli na bango yo moko conscience na yo vraiment ezosalaka yo mpe na bamatanga osomba elamba sika te olataka mabe te mo bakata fumbo wana quand même moto akufi fo to respecte quand même bon premièrement naloba na kana ngai ndeti nga matanga mpo na moment toza matanga te ndeti nga matanga so nake matanga naataka ma normal naataka bakata fumbo to nakataka naataka ma normal mais naosenga surtout na bandeko basi batika kwata bakata fumbo na bango wana tokosenga ma na gouvernement makambe bakata fumbo wana esila donc foma bana malembema makambo wana esila donc soma mwasi nde tozala bien na mboka mais basoma bakata fumbo wana esili te tozala ma bien te mpona yo eza style te nde bazobenga yango style ya bakardachin ya babelebele eza style te mpona yo bon eza style mais eza mpe mabe eza mabe comment parce que mabe na matanga ou bien ndenge nini bon mabe na matanga parce que moto akufi fo topesa ye valeur na ye fo topesa ye valeur teke moto akufi donc fo toyama koata malamu tolela ndeko na biso na kimia mais momo ekomama ndeko alanda Rihanna Beyoncé tout consort mpe balobi ke na bamatanga yango bokendaka na bavoiture
lokola bozokende pique-nique bozokende fete moko mpe baaccident ezosalama vraiment trop balobi babi ezosalama trop bandeko bazokufa surtout bajeune nde bazokufa kokende kokunda ndeko ezokoma mpona bango fete moko boye baprofite basala baambiance mpona yo omoni yango ndenge nini donc conseil nini okopesa bandeko na biso bakendaka bacimetière na elateli mabe bakendaka cimetière na loyenge ya mituka mpe baaccident ezosalama trop conseil nini okoki kopesa bango bon na osanga bandeko batika makwa na loyenge oke cimetière bakomi soki bakite toke kuna necropole bama necropole okola poto moko boye batika okende basimite ezayama mabe batika eloko wana po so bakende babacimetière yango mona bato bakufa na baprince na baaccident ezosalama bien te na osenga soki na bandeko na biso batika moke bacimetière batika ma bafima ya loyenge ezezama malamu te soki tokotika bazwa loyenge ozala bien kasi so tokotika bazwa loyenge te ezalaka mabe te. Merci ndeko na biso napesi ndeko na nga Melki Kongo mbote waza bongo na mboka Canada napesi mpe Bertoni Mako Star Plus napesi mbote oyo aza bongo na mboka Canada mpe lisusu napesi mami mali ya mbote moninga na nga moko ya kati oyo aza bongo na États-Unis d'Amérique napesi bambote napesi mpe grand frère na nga propre Rigobert Makengo Sniper oyo bongo na mboka France na mwasi na Yvette Ndaya napesi mbote mingi napesi Velibe mbote napesi bandeko na nga mingi mbote napesi famille Kabudi mbote donc nalingi bino mingi merci. Babi na otala nga binote na soena mutu te me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com c'est-à-dire que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene ya makas poto na poto www.potonapoto.com Olingos information culture ya bale ya politique ya betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana oyebi pe bino pe potonapoto boalo yenge mekas tadi na personne na mbote bele na loba mingi te pema na moi sa zemi pema na auto sala avortement précoce www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami Domvu babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele.